kofinga tina sana komikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lopitwa masasi emesana utakala ngatuni. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga mwana ya fumuki mbangu. Bandeko kimia ya nzambe ezala kati na bino esika nyonso tu bozali nzambe apambola bino surtout bandeko soki bosabone esalaka biso esengo na Kongo Alenga TV. Bandeko biso toyelaka bino kaka masolo. Lelo tokosolola penza makambo etali mboka na biso. Boyebeki ya solo président Félix Tshisekedi ye moko alobaki yango alobiki ya solo ye alingi kofinga te. Bofinga te kofinga ezali mabe kasi ya solo critique ezali normal. Président ye moko alobaki yango alobili kamwa critique ezali kosenga po soki koza kokritike mutu bandeko na ngai mutu wana pate ya critique akozwa mayele ndenge tomonaka mpe ana mikili ya poto tovandi. Bandeko na ngai bapolitisien bazali kokamba awa na Europe awa même na France même na Allemagne sika biso tozali esika penza masolo penza mboka ya Hitler. Politique ezali makasi na ndenge akosakana te mais ya solo bandeko bandimaka critique parce que kofinga mutu eza mabe surtout biso bana Congo ndenge tofingelaka tokotaka penza ti na bavie physique ya mutu eza kitoko te. Lelo tokolobela bongo badepite na bandi boza komona bango bazali ya basi ya mibali bazali ya doki baza ebele doki bandeko tokolobela bango masolo na biso oyo na memeli bino lelo ezali bongo likambo ya badepite. Bandeko bana ya Congo il faut tofongola misu na biso 2023 ezali koya biso pe awa na kati ya diaspora président alobi ke tokovote tour oyo bana ya diaspora inde na baambassade na biso soki ovandaka na Allemagne oke na Berlin okende kovote na Bruxelles eyali baambassade eza partout tokovote likambo ya 21 000 pour na député bandeko ezali vraiment toza koyeba te eloko nini oyo eza koleka na mboka na biso mboka ya Congo oyo eza na plus de 100 millions d'habitants. Kinshasa eza déjà ba 20 millions mais solo bandeko na ngai 100 millions d'habitants toza na 500 députés. Président Félix alobi ki ya solo ba député salaire na bango ekomi 21 000. Bandeko na ngai eloko za kokamusa batu 21 000 na député ntala bango la na nsima ndenge bavandi $21 000. $21 000 bandeko na ngai toyebi te bandeko na 21 000 na bandeko toza komona bango musala nini ya malunga oyo bango basalaka na mboka na biso na RDC oyo peuple azali kosouffrir. Soki totali lelo na mikili ya poto bandeko na ngai tokomona ke député parce que député toza komona bango wana kaka tomonaka mpe na parlement ba français babenga bango mpe kaka badepute bango wana kaka tomonaka na Bundestag babengaka bango badepute bango wana kaka tomonaka na baparlement ya bapays nyonso tu pays nyonso tu na mokili fo kozala na badepute na bino badepute bazali bato oyo bayaka mpona kolobela makambo tali mboka na biso. Kasi biso lelo na Congo toujours comprendre te ba député bakomi kopesa bango montant moko ya mbongo moko tozoyeba te tozoyeba te mbongo wana mpo bakundaka bibembe parce que bibembe nini bakokunda na 21 000 député mosala na ye yango te tozoyeba te bandeko 21 000
ya badepute baza kozwa kaka bango badepute baza kobénéficie lisusu na bamituka. Nzoka awa na mikili ya poto un député bafutaka bango 7000 ta mosusu moins de 7000 ou 6000. Mais na 7000 6000 oyo bafutaka bango bandeko, yo moko député fo somba mutuka na yo. Gouvernement eko kopesa mutuka te parce que ozo salaire na yo. Salaire na yo wana yango nde yo kosombela mutuka na yo. Mais comment c'est possible que sur la RDC un député touche 21 000 et puis aux autres ça y est mutuka aux en valeur à 55 à 57 000. So calculant bandeko baza aux combien na 500 députés bana Congo to fongola misu na bato boza komona na sima to fongola misu et loko nini oyo bango bakina koloba kuna pour la biso population pour la peuple mbongo oyo baza kozwa bandeko enseignant oyo aza kotangisa bana na classe un enseignant oyo epai ye député auti kozwa mayele azwa yango epai enseignant aza kozwa $100 $200 ndako kuta zo kofuta yango te député aza kozwa 21 000 et puis baza kopesa so mutuka jeep badepute bozala mpe na mawa député 21 000 bandeko toza koyeba te eloko nini oyo bango basalaka na mboka na biso mboka ya Congo badepute tokotanga bakombo na bino te bino wana botondi na nsima na bamama bozali ebele vraiment toka Fachi Beton mbongo oyo mpenza président de la République en tout cas biso vraiment en tant que balobeli tokotika kaka boye te président parce que nous sommes peuple. Peuple congolais, tous derrière l'IGF, dans sa lutte contre les détournements des fonds publics, la lutte décrétée par le président de la République, Fachi Beton Félix Tshisekedi. Est-ce que Congo est un bino moko? Est-ce que bino est un monopole? Y'a ba richesse nyonso ya Congo, y'a mbongo nyonso ya trésor public. Na cité bolingaka babenga bino Excellence monsieur le ministre. Kaka peuple oyo bomonelaka bango nde babengaka bino bahonorable. Zoka na mitema boyebi susi ya peuple ezalaka na bino te. Bino boza baprédateur bodondwaka na pasi ya bakongolais. Est-ce que vraiment Bozwa Kampongi après que ça l'a de tournement au passé l'état de vie à 200 millions au lobby les impôts tonga bopito au utiliser kaka 20 millions on a travaillé à intérêt général 180 nyonso ya yo maopito etonga mite. Est-ce que vraiment Bozana mitema? Est-ce que Bozana mourir à Congo? Ennemi à Congo ezali congolais. Biso bato totiaki yo turo mpe tokovote biso mpe na diaspora parce que toza na droit bolongola biso droit wana pendant mobutu ti lelo. Merci mingi lelo diaspora bango mpe bakosala oyo ya bango rôle na kati ya makambo telema mponami. Un député, président de la République, a reçu 21 000 tant que Mboka eza kotambola malamu te, il faut bandeko biso nyonso surtout population to telema to kende na parlement pona koyebisa bango ke trop c'est trop président député akoki kozwa 21 000 te. Un enseignant, ba policier, batu nyonso tu ya tendance nyonso tu ya mboka
infirmier, bato ebele, un député, 21 000, bandeko na ngai. Nayebi koute soki 21 000 dollars salaire ya Macron. Macron koute nayebi te soki atouchaka combien? 21 000, bo calculer na 500 députés, bo calculer na année moko bazwaka combien de millions ya mbongo nyonso te bimaka po kaka na ba député, mais courant ba député bazoko kolobela courant te po courant zonga ndenge zalaka. Ba député bazoko kolobela mai te ba telemela parlement o bango sika ba vandi ndenge wana ba telemela ngo ke ya solo to luka ba câble parce que tu peux comprendre que ba câble nous surtout pour molaka ba bibende o eleka ba courant ke na matadi tina mwanda o ezonga ki chassa eza muki. Il faut que somba sika ko tsa ngo ebele po et alimenter courant à la partout. Ba poto wana molaka ba poto. Ah to molaka ngona ba autoroute so to ko mamituka to molaka ba singa courant ndenge za ko leka partout. Po mboka nyonso za éclairer. Mbongo za ko beba. Mbongo za ko kende likolo kaka oyo ba député baza ko sala eloko te et puis kaka ngo ba député ngo ba koma minoko kokosa baso mona biso pena peuple moko pena to lemba to za peuple moko to yebi la biso eloko te kaka bango ba député o mona bango ba sali ba groupe na bango ba parti politique na bango ba ndekopé ba peuple congolais lokwa to mayele te tozo ke ko koya kuna na ba parti politique wana bandeko na ngai bana Congo to longola ba sentiment to kende na makambo ya Congo oyo ndenge penza mboka na biso po e marché biso nyonso tout il faut to mi pesa na mboka na biso policier bandeko na ngai ba policier o basimbi mapinga ya mboka bato bakengelaka biso Congo ba policier bandeko na ngai bango yeyo ba policier bato batangi bato basimbi ekolo député azozwa de 21 000 yo policier pe ovandi ozako tozoyeba te rôle na bino ba policier comment bo revendikaka te comment boza kokoka ko revendiquer te policier il faut la policier faut déjà 21 000 oya député donc policier faut 2100 dollars 10% ya mbongo ya député yo policier pe faut yango 2100 parce que 2100 dollars ndenge président yeboka lobaka na Lubumbashi ke tant qu'à comme président tant qu'azali wana ba policier ba kotambola na mituka avec 2500 dollars 2100 dollars policier soka économiser à kosomba mutuka donc un policier il faut réclamer ba droit na yo mais avec 200 dollars oza kozwa policier okosomba mutuka mokoni tala rôle bosalaka pona ko kengela ekolo ki banditisme oza na Congo kuluna bato babomaka moto na za bino ba policier député avandi na bureau aza kokoma aza kosala na ye pe eloko te mais bino boza konyokwama moi makasi nzala kolia malamu te teni mpe boza kolata polisi okoki kosomba yango te na mbongo na yo meme baboti il faut kolata baboti ya sika pays na biso RDC polisi okobimisa te na 200 dollars no okoki na somba susu boti polisi okoki kobimisa mbongo te na 200 dollars baza kofuta yo okoki na somba susu teni to ekoti bandeko bapolisier ezali droit na bino lokola député aza kozwa 21 000 policiers faut réclamer pour que na parlement bino faut bozwaka 2100 dollars oyo policier akoki kozwa eko arranger ye au lieu que bakosaka bino bozwaka 200 dollars président de la république bato bakengelaka ye ezali basoda bapolicier premier ministre bapolicier gouverneur de la ville Jantini Mbaka bato bakengelaka ye ezali ba policier
Mais comment c'est possible? Ba policier oyo kaka bozali entouré na général Kasongo, bino nde boza ko vivre bien. Boza ko lia kitoko, boza ko minene, matama lokola biso na poto. Mais ba policier oyo bazali na libanda oyo bazo kita sur le terrain, ba la Kembero. Donc bandeko na ngai, vraiment en tout cas, ba député ezate que 21 millions pour kundaka bibembe. Non, bibembe la biso biso ba congolais to kundango biso moko. To mesana ba député bo kundaka pe bibembe te. To mesana. Problème ezali toza na besoin to mona makambo tambola malamu. 21 000 députés yokata mawa. Eza mingi. C'est trop. C'est trop. Président Fachi, 21 000 pour la député, Eza ebele, biso penda solo, vraiment tout ça pour téléma, pour la téléma, pour la likambo, il y a 21 000 dollars, il y a des députés, plus ma jeep. Est-ce que vraiment boyo kaka comment? Tango boliaka bino moko autour na bino ba ventre affamé bana pe ba mama 3 jours balete. Est-ce que bozana mitema vraiment? Est-ce que bozana amour ya Congo? Ya Congo mawa bana ya Congo mawa olingaka babenga bino ba honorable. C'est le ministre PDG. Député façon Mamoutuka na ye moko. Comment c'est possible au PC 21 000 au PC sur Moutuka? Moutuka pèse la valeur, Jeep on a la valeur, tant soit 30 000, 50 000. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mbongo l'été za ko kende kaka boye. Président Banzela toza ko mona ngo za ko tonga, toza ko sepela. Likambo mususu to ko lobela Banzela ezo sala batu pasi. Eza ko sala batu pasi. Biso to koli na Congo bandeko. Batu mingi bakoli na Kinshasa bayebi océan te. Na Congo océan ele kaka na Mwanda na ba Congo. Soki lelo batongi autoroute kolongwa Mwanda tina Kinshasa, bandeko nyonso ya Kinshasa bakozwa ba possibilité ya kokende kosalaka mwa ba vacances na bango na plage mpona kosepela komona océan ndenge tomonaka na Luanda ba pays nyonso tu na capitale batukwa bato baza kosepela touristique mpe kokoma ebele parce que moto ayebi ke soki akiti Kinshasa moyen de transport ezali bakokoma te na Mwanda. Mais banzela oyo toza kozomona oyo bandeko na ngai talaka nzela oyo so babi bafongola yango basala yango autoroute bakosala yango. Pourquoi boza kokoka kosala autoroute te? Banzela kaka bandamu Mwanda boma mais pona nini bandeko bapoliticien na biso? Pourquoi mutema ya mabe ya boyi? Société oyo za kosala ba nzela oyo baza capable ya kosala autoroute, baza capable ya kopasola nzela ya Kinshasa Mwanda Kinshasa bakosala autoroute wana ate lié biso 2 ans mais essentiel musala ata 3 ans essentiel que autoroute esalami. Pour soki bosali autoroute ya Mwanda tina Matadi président Sassou merci asali yango na Congo Brazzaville kolonga Brazzaville ti point noir tala nzela kitoko mwako to tya yango ezate nzela kitoko basali. Mais pourquoi pas biso bandeko bana Congo président Fachi beta sete na likambo oyo biso to na posa ya autoroute parce que banzela ya minene soki tongami na Congo biloko kolia ekokoma moins cher pe kozala ebele. Toza na forêt de Mayombe oyo ezali na ba Congo
soki kaka autoroute esalami bandeko na ngai nzela ekokoma kitoko banzela national koya kiti Kinshasa baaksida ebanda kozala kaka pamba te bandeko na ngai baprince yango eza minene mpenza te na ekumbeli na biso na Congo ezali pasi donc bandeko na ngai banzela oui président Faci banzela eza kitoko toza kosepela na Kinshasa tomoni banzela me kasi ya solo toza na posa ya banzela ya minene banzela ya minene tala banzela oyo tout ezali encadré na bapolisier policier oza kosala rôle ya monene comment aza kotikela badepute 21 000 partout komonaka bapolisier bazalaka toujours parce que eza ekolo bakengeli ekolo bandeko na nga bana ya Congo tomekana kofongola ta miso na biso tomekana kofongola miso po tokomprendre te bandeko mboka na biso mboka ya Congo tozokende wapi enseignant policier toteleba tokende na parlement mpona koyebisa bango ke non mbongo wana ezali ebele un député avec $5,000 ça va okoki kozwa yango mais 21 000 kobanda pena na 1000 2000 tina 21 c'est beaucoup député aza komérite mbongo wana te ezali ebele musala malunga mpe tomonaka kaka te bayaka kaka koloba ngo mpe ya lukuta bango bakasa kondire ako merci mingi na Lingala facile et surtout merci na Israël Mutombo biso nyonso tu lelo na bakoko nyonso tu na bana mike bakoma koyoka Lingala boya kolobaka na biso na Lingala bosolo na politique mpe ezali wana boya kosplikaka kuna to bandeko ezali mawa mingi mbela na ye kobetela bino ya lelo yango wana di jamais vu nanu tomona te na mokili un député a touché $21,000 na habité na Brazzaville so bazwa combien mais oya biso bandeko tozo yebate 21 000 yango pona nini et puis baza kozwa ba prime ya ba vacances ça compter ba mituka baza kopesa bango o ba député faut batambola mutuka mais ozozwa 21 000 somba mutuka na yo bapeso mutuka koboya te lobi ke non président merci tika mutuka kutu to tika yango mais yo na 21 000 ongoli yango na mutuka susu ongoli mais bandeko tozala na mutu ya malamu tozala penza mutu ya malamu policier telema enseignant bo telema bolakisa kia solo mboka Congo za ya toyei kotika ba député te eza mboka na biso. Ça, c'est une critique pour le président. Et ça, qui est au côté, un député qui a touché 21 000 entre-temps, et pas un député avant d'aka, avant un groupe électrogène naïe, pour alimenter le courant, et pas naïe, mais population, nous surtout, tchaki, on n'a pas kendaka, kolobela bango, bazangi courant. Mai ya kobima mai oyo mboka na biso tondi mai ezali te mai ezalaka te ezobima te mai ekoma pasi badepute bazokoka te babeta sete na likambo etali courant na mai na kati ya nini courant ya zongo toza nango courant ya matadi inga toza nango mais comment c'est possible na kati ya capitale ya Kinshasa bandeko na ngai courant ezalaka te mai ezali te badepute mosala na bino nini musala na bino nini na mbongo oboza kongola ya 21 000 ebele boye Zokana mitema boyebie Comment vous en méritez amis Zokana kati na bino boyebie Ozana bino c'est ma prédateur Mbongo ba salaire ya ba travailleur Ndako ya 3e niveau Mbongo ya ba centre handicapé Esombi Ferrari ya petit frère Mbongo akozoma babon na bekol Esombi château ya Espagne
Stade Abandal ekomi jardin zoologique. Ah, Congo Mawa. Nous sommes contre parce que mboka na biso eza na souffrance. Malgré crise mondiale oyo, mais à solo bandeko na Congo un député azomona na ye passe yango te. Parce que touche 21 000 soldats ont touché $200 oyo azokemba azokomona pasi moi makasi akotambola akola mituka ngo nde bakoma kotika bango mpe nzoka ntango mobutu ezalaka nango bien lelo oyo ya solo bandeko bapolisier tala ndenge bakoma kokauka tala pasi ya bamapinga na biso baza komona pasi $200 mais c'est quoi? Bokomisa basoda ndenge Egypte soda futa maka kitoko santé ya soda tango ozotala yango ozomona ke soda oyo vraiment en tout cas aza na posa kobunda ndenge Mobutu atraitaka basoda na kala soda ozomona ke soko abimi seta tango aza koya otali nzoto bapaki akosakana te na santé na elongi ya soda ya gentil azosomba mafuta kitoko lelo soda bakoka soki kosomba mafuta ya bien te soda azolata teni ya malamu mpenza te parce que $200 nayebi te soki combien de francs congolais wana $200 mpenza bandeko na ngai soda kosala nango nini afutelaka aza na bana alisa mwasi na ye bana na ye ntango so aza na bana 3 4 bandeko soda kovivre ndenge nini ndako bandako ya Congo ekomata so $100 akotikala na combien soda azokende kodefa lipa yo député 21 000 ovandi na kiti bandeko na ngai badéputé président de la république vraiment en tout cas botala na likambo tala nano likambo basoda bato ya mapinga oyo tala basoda na biso soda so azozwa mbongo ya bien akobunda mpo na mboka akolinga kutu te mbongo azali kozwa ya kitoko ozosala vi na ye akotangisa mpe bana na ye kitoko bana na ye mpo lobilobi mpe bazala mpe bato bino badepute bozotangisa bana kitoko bozozwa bavacance mais un enseignant aza na droit à vacances te un professeur na université un enseignant oyo azotangisa bato baza na badroit te c'est incroyable c'est incroyable donc bandeko na ngai vraiment ezali pasi mpe mawa mingi na makambo oyo mpenza oza koleka na Congo ezali mawa mingi merci mingi vraiment na bandeko nyonso merci na mauvais Jean-Jacques Mbela Vejimo Mbote na lycée Konde merci mingi na Lisu Polele merci na bandeko nyonso to bokolanda video oyo bopartage yango lelo toyaki kolobela badepute toza contre bino 21 000 wana ezali ebele eloko moko te ya malunga bosalaka et puis c'est la première fois nga nayoka yango na monde depuis que naza na Europe plus de 20 ans en Europe na nayoka te député moko ya pays moko atouchaka 21 000 c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup vraiment en tout cas botala nano likambo oyo baenseignant faut kobongisa po bango bato baza kopesa biso mayele oyo tozuka na babiko ya kokoma po toyeba ta eza baenseignant baza komérite baza na basalaire ya malamu soki lelo biso tokoli tobimi na Congo po tozaki na sécurité ya bato mapinga oyo tobenge bapolisier président il faut baza na salaire moko fixe ya kitoko oyo yali ke baza na droit ya kosomba mutuka ndenge olakaki bango policier nde toza komona boye po asomba deja mutuka policier akomona moto awuti Angola aza kobenge mopau aza kobanga ye un policier biso na poto bandeko awa na mikili ya poto
yo kutu mutu okobanga policier po policier aza na mbongo. Policier aza na mbongo. Bana na biso kutu na poto tokoluka ba miso kutu bakoti kutu ya misala ke soda. Pour un poto, un policier touche presque 3 à 4 000 euros. Bana mbongo. Bata na ba prime. Bakena ba vacances, mais tala ba policier na biso to mona bango boy. Tout na eka ka policier ko sa kena vacances. Au mona non. Un policier vacances ko ayebi ko ta solo na ngoti. Ataka vacances ke neta na Mwanda, Bomata, Kisangani, Goma to bakota Lubumbashi, policier akendaka te. Banda vana na Kinshasa ti a reçu sa mosala na ke policier. Akufi pauvre. Ponini député mbongo na ba droit na yenyo surtout mutalia kango zali député. Pour mbongo la bozo to 21 000 $, ba député za mbongo na binote. C'est notre l'argent. Mbongo na biso peuple. Et za mbongo na biso enseigner za mbongo na yo, policier za mbongo na yo parce que c'est notre pays, c'est notre patrie. Donc bande kolangai vraiment to ka likambo oya ba député eza penza mawa mingi komona groupe skill moko ya 500 personnes. Ba million ya programme ya 100 jours. Isombi bakamene la adresse. Ba mini ya Congo etekami na prima ngondo. Ikonga bashino pe balibane. Mbakeza tekama petit morceau. Congolais azangi patriotisme. Le chacun pour soi et l'équipe. Amour ya Congo bafoué. Nani alingaka Congo. Nani andima kufa mpona Congo. Nani alingaka Congo ye. Nani alingaka mboko yo ye. Oyo bakangi penza RDC mobimba mutu kutina ve. Mutu kutina ve bango moko bakangi yango pona nini bango bakolo masolo. Donc mutu te asimba makambo na bango do bango nde bato basimbi masolo. Ba député bandeko zali mawa mingi. Eyali mawa mingi bana Congo to telema to kende na parlement pona ko ba soldat faut ko telema. Eza droit na bino. Eza droit na bino général Kasongo te muta okanga bino parce que c'est votre droit. Général Kasongo okanga bino te. Ezali droit na bino. Il faut ko telema. Il faut ko telema. Il faut que l'accès solo bandeko mboka oyo mboka Congo ezali mboka na biso. Ba policier faut ko telema. Ta la plage ya Mwanda. Oyo plage osika ke biso bana Congo to ko tala bato ko bazati. Soki ba beti autoroute kitoko bandeko. Kinshasa Mwanda Kinshasa bato nyonso bandoko ba vacances, même ba policier na biso. Bazana droit ko kene vacances na Mwanda bake ba sokole mwa muke no océan. Azongi pe Kinshasa abi oui nazo tambola pe na RDC mboka na ngai. Mais awe koma kaka bango ba député kaka bango donc enseignant kutu ndenga zana po kende vacances na Mwanda ezali passe. Papa président de la République Fachi Belton, il faut que ça la autoroute. Il faut que ça la autoroute. Ce qui autoroute est salami et sika wapi mboka na biso et kokoma kitoko oleke to sala ka ba national oyo et ko sala biso et l'autre côté parce que ba accident et ba na kozala ka ke belé mais kasa solo bandeko banzele zali ko senga il faut autoroute po nzela Mwanda et fongoma pona bato nyonso ke ko sala bato ba national oyo eza na tina moko te. Banzela ko kata kitoko te. Autoroute mbala moko makambo sili bina filé ndenge tozomona na Algérie bo signé ba contrat na ba société ba israélien mais solo bo signé ba contrat bo sa bango ba sala autoroute. Bo sa bango ba sala autoroute. Yango ndeko zala bien que
kosala banational ebele ekorendre biso eloko te. Ekorendre biso eloko te, toza kotourne ya rond. Mais autoroute tokobatela yango. Soki il s'agit de péage, péage, mbongo mpe ezokota na compte ya l'État. Bosala banzela minene na autoroute au lieu que kosala banational na kati ya capitale kitoko. So bosala banational na capitale, ça c'est bon. Banzela elenge sande to mone bongi partout. Et ça kitoko, botela biso courant, bozongsa mai pela, ebima, mine pela, mutu nous surtout à comprendre réalité en mboka au lieu que bato mosusu bazaka na ba courant te po baye bate que 21 000 et comme touché par le député. Pour ba congolais mingi baye baka sous information mboka te parce que courant zati. On est fatigué. To lembi na ba politique oyo. Bon changer. Merci mingi bandeko. Vraiment to comme na biso na suka masolo na biso na bandi to telemaki pona koloba likambo tali ba député. En tout cas merci nzamba pambola bino to kutani bongo mbala sima nde to kosola susu abonnez-vous na Congolenga TV. Bon partager mission oyo likambo ba député 21 000. On est fatigué. To lembi bino ba député bozo mbongo musala ya malamu ya malunga boza ko sala ezo mona na te. Tozo mona député moko te aza ko telemela likambo tali mai courant autoroute bino ka mbongo ba information kaka ya ko lalisa bato pongi ba information ya lukuta to lembi. On est fatigué. Tous en apportant une grande nation, une forte nation, mboka na biso kende bien, président Fati, likambo ba pinga, bongisa yango. Ou bien ba policier, bo kende ko réclamer $2100 na bino. Po ezali droit na bino 10% ya ba député, bino ba policier boza na droit nango. Ba enseignant, bo kende pe ko réclamer na parlement parce que ezali droit na bino. Merci mingi ezaki ya bino ndeko Kongo alenga mwana fumuki mbango tokutani bongo na numéro mosusu oyo tokomemela bino toujours na masolo na biso ezaki ya bino ndeko KL botikala malamu. Merci mingi ingeta. Kalanga makambo ambona mema na yebite bakopinga tina sana komikona nango lokola sodo ya kenda ka etumba lukitwa masasi emesana utakala ngatuni